kolanda mwana mboka Vital Kamerhe maintenant kona koloba lelo tomoni batindiki ba lieutenant lobi bazalaki na kingakati Joseph Kabila lobi eske ngana sina lobela bino makambo ya révision ya constitution wana ye mtu alobi mais bino batu bolekaka na télévision kolobela révision ya constitution bozwa matière yango epa nani ye Joseph Kabila alobi je vais respecter la constitution mais bino batu oyo bolekaka ba lieutenant batu ya d'injure facile. Les Congolais n'ont pas besoin ya kofinga yakana bongo mutu na yo epe la toyo kanino zoloba Moïse alobi na bino na mboka oyo ezalaki kaka papa ya Bemba na Katebe Katoto, ce sont ba grand homme d'affaires oyo bayebi na Congo. Yo yaka loba kete ezalaki kaka Katebe Katoto te na tata ya Bemba mususu yeyo kotinda mutu kofinga est-ce qu'on a besoin de ça? Bolobi c'est un événement, pourquoi vous faites de ça un événement? Yango fait okenda koluka mwana mboka Vital Kamerhe lokola bozoluka événement Vital Kamerhe interprétele biso événement yango eza ndenge nini yo muto yamba Moïse to Richard Muyeze muto yamba Moïse bolanda mbote mwana mboka Vital mbote ndeko Eliezer oza malamu na bandi na kozala malamu ngana kanisa ki Vital Kamerhe kozala malamu pamba te mbela na yo zalaki ko lancer na yo ka o lança si je me rappelle bien on lança appel na gouverneur ya Katanga liboso pona kotalisa ye que en tout cas bisika ngo bango bazokende bisika yo zalaka eza malamu te pe olanda sakango na bandeko mosusu lobaka na bango bwatu wana eza malamu te bobima tango azongi abeti lisolo ne ya 3 penalty Trésor anaenda sana mjikalme mputu anaweka nini penalty Bisa bila kijana tena anataka kuwa wengine anapambua tena penalty unasikia penalty kwa nini na yokaki lisusu kaka yo je crois na micro na ngai oyo lobaki que eloko toko senga na mwana mboka Moïse Katumbi akende ti na suka nde yango na lingi na yeba soki na tunaki yo soki oza malamu eza d'abord par rapport à ça est-ce que aux affaires ya koloba que mbela na yo ekomaki na mato ya mwana mboka Moïse Katumbi est-ce que na mbala oyo lokola a sali déclaration na ye na double démission na ye awo omoni ka okende ti na suka to ndenge ni lecture na yo par rapport na démission ya Moïse Katumbi liboso ya kopesa lecture na ngai na koloba d'abord toza na mémoire courte te toyeba ke ezali na bato oyo bakufi mpo na démocratie oyo tokofélicite liboso bajeune na biso nyonso oyo babundelaka démocratie oyo bamama bapanzisango ezala banganga nzambe bato nyonso ya société civile na baparti politique oyo babundela mpo na démocratie na mboka na biso tobike bitumbu ebandaki à la fois dans l'opposition de l'Église catholique. Nous avons félicité Bango, puisque la déclaration Bandakala touche pas à ma constitution. Et Bandakala, l'Église catholique a l'obaka mukolo bako simba ou bien komona que moi tentative ya ko simba constitution bandi komona na bako hésiter te ko senga peuple à se mobiliser puisque c'est constitutionnel peuple à ça la union surtout à barrer bato na nzela poto zonga na nzela ya sagesse ordre constitutionnel. Donc on félicite dynamique opposition pour la nini. Dynamique opposition ezali mbala liboso na kasi peuple congolais moni près ya mbula mobimba liboso to anda ko travailler mutu na kwena yeto banda bitumbo banda kala mais mbula mobimba to ningani te mbalo yo to kite o ya lobino ngai likambo yo kinga na lobaki ezo ko engager ngai te. Tout ce que nous avons fait comme déclaration eza ko engager biso. Ba jeune na biso ba démontrer ki le 19 janvier la population a parlé. Na Kinshasa, na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema, na Katanga, na Équateur, na Bas-Congo, pe bisika mususu tokotanga te puisque tokotanga bisika nyoso te, population à l'accès qui est solo, nous pouvons rester pendant 5 jours dans la rue pour réclamer ba droit na biso. Na kasi zambala liboso pouvoir a reculaki devant pression ya population. Ya biso tolobaki telema population telema nzambe ako éclairer nzela na yo tambola kende tina destination finale. Toko féliciter
baninga ya diaspora pona nini puisque pas na bango comme bitumba moko permanent ezala tango baproclamaki baresultat babimaki na nzela ezala après tango mozo benge banda babimaki na nzela dernièrement tolandi susu na Belgique tolandi susu na Paris tolandi bango na ba réseaux sociaux na ba radio ebele en tout cas longonya pona bango na liti nyonso mbebe ezangaka te il n'y a que Dieu qui n'a pas de défaut oyo ba dérapage à mike ou bien kofingana tokolimbisa ba misusu mais l'essentiel a été sauvegardé lite salimaki to sepeli puisque le 30 septembre oyo tikolekawa to lansaki message munene ya rassemblement adressé aux défenseurs de la constitution des valeurs républicaines to lobaki ba nyonso loti kotanga o baza ko défendre constitution na biso pe valeur républicaine cercle wana ebakisama so bamusu mpe bazali kohésite baya nde ntango naye koremercier mpe kofélicite bandeko ya G7 oyo bazwaki courage na majorité présidentielle koloba non trop c'est trop biso mpe toboyi révision constitutionnelle biso mpe toboyi glissement tolingi alternance tolingi bopesa biso calendrier oyo ekomema biso ntina boponomie dans les délais constitutionnels tofélicite bango bazali ebele ezala MSR ezala INAFEC ezala INADEF ezala PDC ezala parti ya Christophe Lutundula bango nyonso twana tofélicite bango tolobi courage na bino okoki kozala na erreur mais kotikala na erreur nde mabe eke tosengaki bato nyonso sika ekomi bitumba su ya bato te kofingana te toye tozala kodéfendre constitution na bavaleur ya république. Il n'y a pas de la place pour les injures, les attaques personnelles. Tu sais qu'on a Simbawa, avant-hier, déclaration, na Twitter d'abord, est-ce que ça a solo, mais à l'autre tout ça, puis tu sais qu'on a sur la radio Kapi, puis tu sais qu'on a sur la RFI, gouverneur à Katanga Père Bino, Ngaipe, na Komina Suka, na Boaki, Bisaka, Botikala, Ngai, na Koti Sikona, Boatu, Oyo, il y a qu'à défendre constitution. Na ba élection transparente, ba parole nemoko, na démocratie, parce que quand on a nazali, nazo mon flou, côté bazo mabiso na moni kitoki toke na glissement. A citer exemple il y a biloko ba nomination ba commissaire spéciaux. Menga na baki bon. Na lobi yango sikoyo. Na félicité Moïse Katumbi na courage ya zui puisque ce n'est pas facile yo ozali na kati ya pouvoir ozo décision ya kolongwebi qui est répression za kamakasi. Moi je suis passé par là et au lobby à solo parce que ngai tanaki secrétaire général à PPRD de kutanaka na Moïse Katumbi objectif n'est liboso zaki ni ko récupérer équipe na Mazembe. Quand vous rentrez à Lubumbashi, qu'est-ce que vous avez amené dans votre résidence puisque vous êtes un homme d'affaires? Vous savez, ça je ne peux pas dire pour le moment. Pour le moment, je suis venu d'abord voir mon équipe, voir le peuple katangais qui m'ont soutenu. Équipe Nangati Kala, depuis Nakenda, exil, bon, il faut récupérer l'équipe Nanga. Yami Balé, il faut bafouta Banyongo Nangai, Nage Kamine. Et si les Mengana, il y a vérifié à solo, est-ce que moi, je beaucoup n'engaza kobete absolu solo, parce qu'il y a banda koiba bangoli bosso malamte. Est-ce que azali populaire à solo, toi aza popularité. L'équipe a joué Mouké Tomoni Mazembe Bandi Komata. Mouké, il y a côté la partie PPRD. Ngam na pesa qui est carte PPRD. Minaona kama bagu pengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Après tant on commis la élection en 2006 au lobby, dans chaque province il faut tout le kaba toyo bakosa la campagne pour na ko gagner l'élection. Mais na Katanga Moïse Katumbi. Je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a 2006. Soit les alliés histoire. Ben, histoire. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'en 2001, tant qu'on faisait à Kofi, Joseph Kabila a Koutaki Congo Zalaki 3 partis. Parti Moko administré par Jean-Pierre Bemba, Moussous par l'RCD, Moussous par Yemoko. Acte à Posaka, date où il y a humilité à Kondimogo de discuter na Bemba, Tininga na Badolite, de discuter na Bato RCD. Pour discuter na Etienne Tshisekedi na ba société civile to sangani to komi bomoko to kena élection na lobi c'est lui qui était élevé. Donc il n'est pas trop tard pour rééditer les mêmes exploits puisque lelo yo Congo ezali encore une fois à la croisée des chemins
Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et on a déploré que Namboko, ceux qui m'ont démissionné, il faut avoir un calvaire, chemin de la croix. Dans le bac, on a Moïse Nabi, bienvenue Ndeko. Au Mona Oyo, on a Monaka. Naki président de l'Assemblée nationale du jour au lendemain, au Monica Batouani, au film de la télévision. Conférence de presse. Kaka les mêmes. Les pacificateurs, grand prêtre, honorable président. Oui. Allez. Poste et à président de l'Assemblée nationale. Poste et à président de l'Assemblée nationale. Deuxième personnalité, Yamboka. Batoba les la télévision pour la finga. Parmi ces gens-là, député. Ministre, il y a information à l'équipe à fingi. O père Golinga finga maman na yo a fingi. O a finga moi si na yo a fingi. Non mais Dabi, est-ce que nous pouvons faire la culture des injures? Période wana na lobaka na président Kabila na benga ka na téléphone. Candidaté, mais na bana okelene mawa. Na bi monsieur le président, moni ndenge ozotika bato ba finga ngai. Nazaki numéro 2 ya mboka. Webi qu'elle n'est pas entre poste ngana occupé na poste aux occupés. Ezaka pa mboko. Ça signifie que bato wana bango moko moko ezali bako finga yo. Tuzana suka mwana mboka Vital Kamerhe toko si sate sanke au salama commentaire si loi référendaire oyo et puis misi dissous polémique dans l'opinion balobi c'est une autre stratégie une autre méthode ya ko changer makam nangina na féliciter ba congolais na ba congolais la monique ba koti ba réseaux sociaux makasi tano kai likambango ba bengai na ba collaborateur nanga ba bi a président ko tangi na bino tangani loi moko référendaire ou loi portant organisation référendum bah bois qui a mon lettre après ministre c'est ça na internet abicha na betika ka portable place na gina hôpital na kende gotika moi en hôpital place na gina oh na tala ka bona c'est pas possible mais ça c'est la lettre du premier ministre. Je ne vais pas dire que c'est une fausse lettre, il lui appartient à lui le premier ministre de dire que lettre n'est alliée à faux. Tika na beta tweet na lobi un homme d'état. Je rappelle les prescrits de la Constitution article 218 qui ne donne aucune possibilité à deux députés de, si l'idée cachée derrière ça, c'est le référendum constitutionnel. À la base, il y a référendum constitutionnel. J'ai dit au Premier ministre, comment vous pouvez deviner que cette lettre et cette loi, cette proposition de loi, il n'y a que pas il y a ministre intérieur sans connaître l'objet de la lettre. À répondre, Abi, Monsieur Vital Kamerhe, votre requête aurait dû être adressée à l'Assemblée nationale qui est à la base du projet de loi qui fait polémique ou qui en ligne. N'habitez, lettres ils allaient en ligne, ils allaient à yo. Yo na niveau na déjà comme la présidente de l'Assemblée nationale pour azala un peu plus précis. Et puis na lo betaka tweet ya muke pour dire au peuple congolais que ekozala référendum constitutionnel puisque basi ba telemi baza kotala yo pe na lobi yango sous le lot omoni na loi eza eloko babengaka opportunité loi ekozala nango kitoko mais opportunité mais na constitution na biso eza clair 3 matières oyo ekosa référendum 1 soki tongi to changer capitale to déplacer yango 2 soki tongi to céder partie à territoire. Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce que tu as changé que ça c'est sous capital? Non. 3, c'est tu as révisé la constitution. Si quoi bande koana? Organisation à référendum, c'est pour répondre à quel besoin? C'est ça la question. C'est là où il y a la suspicion. Et ça correspond à besoin ni pour le moment. C'est vrai, on peut actualiser s'il n'y en a pas ou bien créer une loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo. Mais c'est pour résoudre quel problème dès lors que nous savons que nous avions organisé le référendum en 2005, Tozu constitutionnel le 18 février, et référendum nous avons tobité, pardon, ce qui est allé référendum au Bozako Kadisawat, ce qui est allé essai Bobanda Kosala, ils allaient des pétards mouillés puisque le peuple a ça comprendre de mailler les Obobombi Simelo quoi. Et puis tu as gouvernement va remanier on a pourquoi non parmi les voilà bande kolanga na bandito sukisiawa. Tuna bango bakotoka pona nini? On a commis défenseur ya banane. J'ai toujours été défenseur de mes frères. Quand je défends ceux qui sont grands hôtels, ce sont mes frères. Bango bazo nyoko makuna bino ba politicien bozo salela bango nini? Bazo belela wana soki oke kuna ba peso $100 au bimwana. Ils n'ont pas raison, ils n'ont pas raison. J'ai toujours défendu mes frères congolais.
Et je chercherai toujours les opérateurs politiques pour les questions. Toutes tendances confondues. Bao bazalaka sans argument jamais akopusa na pembeni na ngapo ayebi. Akokutana na mituna ya bien. Magambo yake, quelle est votre impression? Votre mot de la fin. Voilà, dossier il y a Pullman, to grand hôtel to kozongela yango. Dossier à Moïse, tant que beaucoup tango biso fait to tango. Moïse ate, mais Joseph Kabila lobi na kinga katike. Na koti sa réunion mo kolonini, ya que to changer constitution. Si ko bino pe boleka na télévision na mandat ya nani? L'excès de zèle. Yango kozwa libanga, soit lycée to papi mutu. Excès de zèle. C'est que moni mutu abeti mutu likofi, c'est que mutu est calé. C'est que moni mutu azo finga mutu, c'est que mutu est calé. Nous avons besoin d'un débat. Si on peut le soulever. Merci. Benda Bango, Bokolanda Mwana Mboka, professeur Matungulu qui est déjà au pays. Oto Kenda qui peut Koyamba. Bokolanda Yena Mbalasima parce que tous qui na aéroport pour Koyamba. Prof Matungulu. Benda Bango dit. Lecture de fait à Mwana Mboka Emmanuel Aulenga. Biso Totuni Abiso Mutuna. Ce qui Mutu Ozana Yayo version. Abdul Majid. Papa Nkusu Zalapanda. Ce qui Mutu Ozana Yayo version. Il y a une lecture à Yekopesa, si pas qu'on corrige ou à l'autre. Mais il faut qu'on voit que ce n'est pas un droit de réponse, c'est une émission comme toute autre émission, d'où vous allez vous soumettre aux conditions. Mais là qu'on a kozongela, et ça n'est que pour le nini makambu ya Moïse d'émission, et kobima boye, ko salabino mukusa, et comme il makambu à Bomengo, donc on la table ronde, boye bisabiso nenge nini makambu à Mweza liko salem. En tout cas, n'a évité. Le ridicule ne tue pas. Les Katanga, combien de gouverneurs avant Moïse? Il y en aura aussi après Moïse. Bakare Minet, donc Bolakala Aboye. D'un côté, c'est non-événement. Finalement, tu as évité même Moïse. Vital Kamera, l'objet, tu as PC carte Bokolandaye. Mouyez à l'objet, tu as encadraye. N'a évité. Le grand hôtel, on y reviendra toujours. Bakwa ici et Wabora. Bakeko quoi il s'appelle Grand Hôtel. Pour la longue transport à la comicuna et comme il y a une famille na poto pamba pam mais bon futa batu mo bati ke la bino bo gérer ndenge boli. Bolanda makambo ba politicien ngo na éviter ce qui zandenge nini. Il suffit seulement d'être dans un parti politique. Tu es autorisé, tu es permis de tout faire. Kokende kokangela bana école. Allez, yo il faut tonga bisika yo moko zala ki ko défendre. Bolanda.
dossier ezali population ya quartier ye ebimisi bana parce que parti yango bazoloba ke eza ya papa Mukwene mais oyo eza portion ya papa Hippolyte Mukwene azali soki président fédéral mais alors tomoni bato bayi kotonga na place wana bana batomboki babimi na baklasse baye kobuka babrike wana tosali nyonso tomaîtrise bango mais foule en lien eresonaka te nde baye babuki babrike wana oyo papa wana atongaki lokola lopango na ye siko tosenga leta makambo eumeli esali bambula ebele ilesingapani komi na selembao tosenga leta asisa makambo oyo parce que makambo esala makambula na mbula batongaka baye kobuka batongaka baye kobuka lo eza bien te Moti papa. Comment on a James Mukau? En classe. Nana, 5e littéraire. Na institut littéraire de Semba. Problème de moyen de beaucoup de mille kuna boki na problème. Comment ni bâtiment bail na bâti école na biso na terrain. Institut littéraire de Semba. Bail na bâti terrain na biso ya to ko makambo za ke. Akonzi bata likambu oyo. Bato baza koteka terrain na babite ke bana batanga akuna. Avenir na biso za ke kotanga soso bateki bato totanga wapi. Tozozesa leta te so likambo oyo na ndenge baluka biso solution. Ba bazokola bateka ngo ba koyisa bango ke bati koteka to boy koteka ngo na vendre. To boy yango. Tozebe totanga awa. Tozebe totanga ba sebele totanga awa. Toyebisa bango ke bati koteka tozebe lezi to poto ka venir biso lopi. To boy continue à vendre. Sixième terrain. D'accord. Na il est biso bélève totiemi mpona koloba non à vendre dans notre parcelle ndenge eza boye biso toboyi tolingi leta soutenir biso mpo avenir na biso eza na baétude soki totangi te moye tozala bacadre na avenir bakonzi likambo oyo mpona bakonzi oyo ya mbongo na biso balingi bamonisa loroi ke badizoko bayeba te mpona kozala bacadre na avenir fo étudie soki otangi te moye oyo kodirige mbongo ezali te yango tosengi na gouvernement ya biso te ya biso likambo oyo bato ya biso solution merci eza terrain ekole na biso institut Sembao tosala baentraînement place wana donc ne aboye tokoki kotoka ngo gouvernement soso aza solution elinga biso ya mokali kosala toboye ndividi mo boya ya hotel aza terrain na biso eza terrain éducatif tobeta bale wana biso bana ekole yango bobuki yango yango tobuki yango po alingi azwa eloko ezokapatana Mukwene soi-disant membre ya PPRD mo boye soki Mukwene soki nani na ni enseignement zo landa bino ya enseignement supérieur enseignement école primaire secondaire landa bino nini to bina ebe makiango mango intervenir na makambo ezoleka sengi boye na son excellence ministre Makier a soutenir pour yeso kaza ministre ya EPSP c'est grâce na biloko ba terrain na l'école soki bazoteka ba école bongo ya kozala ministre esikani mama Thérèse Olenga yeso kotala ville
Kinshasa eza babiloko ezokotala tosengi na bango mibale mpe tosengi lisusu na son excellence gouverneur ya ville ya Kinshasa atala likambo oyo aluka solution parce que soki bana batangi te lobi bango bakozala te bayana bakoremplace bango iko nde tozosoutenir PPRD bongo bana wana batangi te lobi bakozala bakadre PPRD ndenge nini a interpellé M. Mukwemi abenga yeke likambo asali population selemba otolingi yango te tozosenga soutien ya basie nyonso ya concession ya ILES ayebi ke atanga na ILES ayebi formation azwa azala reconnaissant mpo na concession oyo oyo balingi babotola terrain ya ILES ande yango eforma bino bokoma lelo bamaître bokoma bato ebele meme baministre mpe bazali oyo Voilà là où nous sommes avec les pays. C'est une école qui a été inaugurée par le maréchal. Lelo il faut saboter yango ezana commune à Selembao na quartier Ngafani nde kuna école wana ile sezali mais tellement que bokolo balabino problème ezate parce qu'on occupe telle position il faut tout ça la union so tolingi to sala mais nde mabe yango wana parce que ceux qui régime échanger ba copier biloko na binoti ceux qui besoin sala makambo na droiture même ceux qui régime échanger autant de fois on ne touchera jamais à vos biens mais qu'on profite position za malamte na ligne ba kobima parce que nazomona ba journaliste musu ba kobetaka poto ce n'est pas que balingi ba organiser référendum eza loi référendum ekosa le mandenge nini alors toyaki kotuna pe moi mutuna pourquoi cette loi en cette période eza ndengwana ya mibale bande konangai makambu na mboka na biso oyo na ebite soki bakonzi na biso pona banticiper événement balingaka tosala nini biso ba journaliste c'est news elobeli makambu ya situation ezali kosalema kuna na Grand Hôtel oyo bachange kombo bapesi soki Pullman boni bandeko tozala nanu bato moto alongwe na compagnie d'aviation oyo akweyisa ewabora moto aboma compagnie ewabora amema na bisaka na bakese na bakofre bapesa jamais na yamba bato ya ewabora na émission na ngai oyo indemnité de sortie bapesa bango te ala longwe kuna mbangu ake na hôtellerie on ne comprend rien mususu pe alongwe na ATC makambo ya mituka mbala moko na hôtellerie oyo alongwe na avion c'est pour quel avenir là et kuna bozoyoka ke bazomenase bakongolais 150 congolais babenga na bango bazokoka koloba te bandeko na nga bazovivre sous stress parce que soki mutu alobi quelle que soit mes gestions buzoba bazosala kuna moyen mutu aloba eza te po soki alobi bakobenga na ye ndenge bazopromettre kobenga na bato mes frères vivent na sous stress na Grand Hôtel yango eza ya bapaya to eza ya biso balongoli mwana mboka Paul Makuma balongoli ye Makamu plutôt Paul Makamu tango balongoli ye azaki directeur financier bapese mbongo te bazuka mutu mususu je crois français bazwi batie na place wana soki de lavo wana soki de lavo bazwi batie ye wana mais bofuta mutu mbongo na ye quand même abima de manière honorable a continuer vie na ye parce que vie suki kaka wana te mbongo ekofuta mate ti lelo donc vous trouvez normal dans un hôtel oyo ya mboka oyo ya biso Grand Hôtel de Kinshasa ale bozwi bapaya botondisi bango bozwi baoyo bakimi babomi bacompagnie d'aviation depuis des années deka alongwa wakoti bisika mususu alongwa wakoti bisika mususu botie bango kuna bato ya transport makambo ya mituka balongwe kuna bake kuna mikolo nyonso kokende poto ye na famille na ye kokende poto makambo ya mitu azozwa possibilité ya kozwa mupepe ye na famille na ye et mes frères ne sont pas payés bazali vivre sous stress et vous trouvez normal eza dossier tokozongela oyo kutu senyuza alobi eza muke biso tokoyela yango nalingi bolanda likambu ya ndenge tolobaki ke tokoyamba mwana mboka Emmanuel Aulenga Katete bokolanda ye mo muke
na nsima nango ye azopesa azolansa appel na ye mpo plateau tosala yango mpo na bato nyonso na nsima bokolanda mwa extrait ya mwana mboka Vital Kamerhe na oyo alobaki sur l'actualité me biso toza na bino bolanda. Mbote papa Emmanuel. Mbote ndeko Eliezer. Tokutani lisusu après ya ngonga ebele. Ngonga ebele leki. Lelo na ye po na likambo mosusu Eliezer. Po na moni ya ulati kitambala nazana gitare nazana makambo ebele. Lelo na ye po na ko annoncer na monde entier. Journée ya le 3 octobre 2015 ezali journée il y a délivrance, il y a peau noire. C'est que peau noire, à partir d'aujourd'hui, et si Kabazana Poto, et si Kabazana Amérique, il y a un monde entier, journée à l'élo, et zali délivrance, indépendance, il y a peau noire. Mutumindo a ko dépendre du sous-souté na Rome, a ko dépendre du sous-souté na Mecque, et ça esclavage spirituel. Ordre Pesamina Congo. Sortez du catholicisme, c'est de l'esclavage spirituel. Sortez de l'islamisme, c'est de l'esclavage spirituel. Baoyo nyonso, bazana catholique. Baoyo nyonso, bazana musulman, bobima. Bobima. Nzambalobi. Bobima. Ezali esclavage spirituel. Nakoka ko expliquer yango pourquoi. Noé tango amelaki masanga ye moko mutu amelaki masanga mutu atindaka Noé amela masanga azate elelo bapasteur ebele batondi mboka awa baza koteya Noé mabe. Noé baza koteya ye lokola ye akotaki na bwato abimi na bana na ye me mabe oyo Noé asala bango balobaka yango te. Lelo tokolimbola oyo Noé mabe nini Noé asalaki. Noé asalaki mabe nini? Alangwi d'abord masanga ye moko mwana na ye ya mobali aye kokuta ye bulungu aye koloba yango na bandeko na ye. Tango alobi na bandeko na ye mwana na ye ya mobali Sham akomprenaki teke na bulumbu ya tata na ye nde ye abimaki. Na bulumbu ya tata na ye nde esalaki ke azala na kati ya bwato. E na bulumbu ya tata na ye nde ezalaki kopesa ye biloko ya kolia. Me Noé mabe na ye nini? Po na faute moko apesi bitumbu 4 fois. Naza ko insister na basali ya Nzambe bazali awa. Bitumbu Noé apesi na faute moko apesi yango 4 fois. Ya mbala ya mibale Noé a punir un innocent. Puisque mutamona ki bulumbu na ye eza mwana na ye. Mais Noé a punir koko na ye. C'est que mwana ya na ye. Kana. Alors mabe ruti wapi? Kana aboti Kush aboti Nimrod aboti Égypte. Poso mwindo ekei. Naza ko reprendre po mingi ya batu baye bakate et na profiter na occasion oyo po na répondre Verkis ayemba kanzembo ae na komitunaka poso mwindo euta wapi? Poso mwindo euti na libota ya Sham aboti Kana oyo Noé a lakelaki mabe. Kana aboti Kush aboti Nimrod nde numéro 1 ya peau noire. Nimrod aboti Égypte. Poso mwindo ebandi ko se répandre na continent africain. Mais bitumbu oyo Noé apesaki na ka et atteindre biso 4 fois. Noé alobaka boye. Eza na Genèse 9 verset 25. Elobi boye. Kana okozala moumbu ya baumbu ya bandeko na yo. L'esclave des esclaves de tes frères. Ouais. Premier point, eza na esclavage physique na esclavage spirituel. Ake musika abeti lisusu mbala ya mibale abengi sikoyo akotisi Nzambe na kati na bango. Alobi
ô Éternel, que Canaan soit son esclave. Élargissez la tente de Yahvé, que Canaan soit son esclave. En 1887, bandeko na biso barabe, bana ya Sem, bazwi bato mwindo, bana ya Kam, baye kotekisa bango epai ya bamindele, bana ya Yafete. C'est que en 1887, bana ya Sem barabe, bazwi bana ya Kam, bato mwindo, bakie kotekisa bango epai ya bana ya Yafete. La traite de noir. Voilà le traite de noir. Ouais. Ezali accomplissement, il y a parole, il y a Noé, il y a Genèse 9, verset 25. Deuxièmement, ce que les lois ont proclamé, indépendance spirituelle de la peau noire, et ça pour la deuxième manche. La deuxième manche, bah, ça l'indéni. Alobi éternel, habiter dans la tente de Sem, que Canaan soit son esclave. Alors, Ezo Salama Awa, bandeko na biso nyonso, oyo baza kolungwa na Afrique, bazo kende na Rome, baza ba esclave ya bana ya Yafet. Ba oyo nyonso baza ko bima na Afrique pona ko kende na Asie na Arabie Saoudite, bazali ba esclave ya bana ya Sem. Alors lelo tozo ko proclamer indépendance ya peau noire. C'est que noir mon côté akoku kozala musulman, noir mon côté akoku kozala catholique. Ezali esclavage spirituel. Oye ko déclarer indépendance ya peau noire. Noir, oui. Mais yo moko ye olati Jésus. Falaki ola tata kimbangu, falaki ola tata kimpanvita, comme ça bato ba mona que voilà oye ko déclarer indépendance comme ça, na mema ye pa papa Nkusu. Que papa Nkusu papa Emmanuel a se convertir, zo mondimi yo. Papa Nkusu natinilaki message na lobi na ye azakoloba nde lokuta. Nzambe to sengeli to sambela biso bato mwindo kombo na ye l'Éternel, puisque l'Éternel nde Noé alobaka na ye tangu Noé alobi na ye asali biso baumbulelo. O comprendre? Nzambe ya solo kombo na ye l'Éternel. Esaïe 9:5 elobi boye, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel Esaïe Jésus-Christ. C'est pourquoi mon inalati tambala. Mais Jésus-Christ ndeo balobi azanzamba ba mindele. Yango awe pana biso asala ke lo côté. Les Américains bazo prêter serment main sur la Bible. Amen. Et pana bango makambo ekotambola. Bato baza bien au point où les Africains bazo kufa même na ba conteneur pour na okende États-Unis. Ba mindele les Français la même chose. Les Allemands, bazana Bible. Yesu kuna zosala. Biso atala l'église. En face église, liboso église, na sim église, na Kinshasa biloko ezo renende yangwana. Ce qui église te zababa. Mais Jésus wana zosala eloko moko te atiki biso kaka toko belela, toko kota ba jeune prière. Scandale géologique. Tozokoka ko vivre yango te. Okomona mutu bwanya mutu mayele professeur azolo babozo ndimake. Mutu yeyo deke batiene bonga komi kizengi. Donc, aux hommes on a dit que mieux vaut y avoir un discours, il y a un lobby indépendance spirituelle, il y a peau noire, ou il y a un discours, il y a Kimbango aloba que mutumundu, a okoma mundele mundela okoma mutumundu. Soit il y a Kimpanvite. Ce qui na lobby Jésus-Christ y wana nzambe ya solo, puisque ba nyonso baza ko diriger biso, baza ba esclave spirituel. Baza ko dépendre soit ba musulman, soit ba catholique. Bango nyonso miso na bango etali Rome, miso na bango nyonso etali Mecque. Constitution na biso au départ et boaka nzambe na mukongo. Lelo soko ba politicien baza koloba biloko pamba. Constitution na biso eza laïque. Laïque veut dire en dehors de Dieu. Nzambe azate. Soko moni politicien aza kolobela nzambe aza sataniste. Tosi de découvrir yango. Soko moni azana munoko na ye nzambe aza sataniste. Ao bakolonga lisuste. C'est déjà fini. Tozo senga indépendance. Biso nyonso. Ceux qui sortiront de l'église catholique, ceux qui sortiront de l'islam, puisque c'est de l'esclavage spirituel, bako former temple ya éternel sur la terre pour les noirs.
Ce qui n'est pas biblique, là, Emmanuel. Détrompe-toi. Si nous demandons de revoir na bato nyonso, puisque la théologie est nyonso, oyo basala la théologie, bato nyonso bakendeke na Rome, baza ba esclave. Noé mutalobi yango. Na Bible wana Bible ozo. Ezali awa. Euta wapi? Euta na Rome. Ah non. Oui. Non, non, non. La Bible a été écrite au commencement par Moïse. Moïse a écrit 5 livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est Moïse qui les a écrits. Awa tozo kolobanayo. Eliezer. Awa tozo lobanayo. Noé a lobaki. Moïse a commis. Ngana za kolimbola. C'est l'un de... veut dire, le pape n'a pas droit de régner sur nous à partir d'aujourd'hui. Vérité. Mais c'est grâce à eux que vous avez connu l'évangile. Grâce à Rome, Yango Balobakake. Tout chemin mène à Rome. Ah. O mata o kita Rome indéterministe. Tozakoya. Ouais. Ba Romain. Ba Elibiso évangile ya Jebusari Marie. Eliezer, prochaine occasion tokolobela Jebusari Marie okolela. Okomona bato oyo bazo finga nzambe butu moi. Butu moi baza ko finga nzambe. Okoprendre ngango ezali. Alors, ngana za ko senga même bande ko na biso ba musulman. Eza mawa soko ngana za kana Coran natanga kango. Nazana catégisme natanga kango. Nasalaka étude comparative ya Bible na Coran, ya Bible na catégisme. Soko na telemi lelo nzambe atindinga na déclaré indépendance. Il y a peau noire sur le plan spirituel, puisque les esclaves, oyo bazali banda, bazali mouké par rapport, il y a oyo bazana kati ya Congo, na kati ya Afrique. Les esclaves oyo bakende ki na tango ya tipo, traité de noir, oyo bazali na ba Antilles, na Colombie, na États-Unis, indépendance spirituelle, lelo. Veut dire mutu mwindo mususu te akoki kozala esclave spirituel ya batu mususu azalite. Wana eza révélation aux to ezanini Emmanuel Aulenga. Et puis ozo mona te que yo d'abord ozo sumuka lisusu davantage parce que la Bible interdit à l'homme de porter kitambala. Yo zoya awa ozo lobela makambo nzambe na kitambala na mutu. Voilà. Donc eza nini théâtre nini. Voilà. Barabe tango bazalaki koteki sabat noir. Balaki na bitambala na mutu. Mais naye na kitambala ya Jésus-Christ. Pona kolakisa yo que c'est maintenant. Azana mutu, azana nzoto mobimba. Jésus-Christ aza simplement na mutu, azana nzoto mobimba. Na contredire o bitambala barabe bazalaki kolata. Ce sont nos frères, dit la Bible. Les Arabes, ce sont nos frères. Les Européens, ce sont nos frères. Mais ils nous ont vendus. Les uns nous ont vendus, les autres nous ont achetés. Mais les enseignements mis à notre disposition, les Corans et le catégisme, ils ont mis Nzambe te. Toko décortiquer ango soki bango moko baye. Nazolo ba boya et pas Élysée. Boya ngamuto nazo benga bino. C'est maintenant l'indépendance spirituelle de la peau noire. Aucun noir ne peut être catholique et aucun noir ne peut être musulman. Sortez de l'islamisme, c'est de l'esclavage spirituel. Nous y allons. Ouais. Nos frères qu'on a vendus, c'est pourquoi je vous dis qu'on a mis à notre disposition des documents qui sont contraires à la Bible. Un chrétien ne doit utiliser que la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas un autre document de Dieu. En dehors de la Bible. C'est pourquoi les autres qui sont malobés à Noé. Noé ndé mutalobaki, Kana, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Aujourd'hui, tous ces gens qui vont à Rome, ce sont des esclaves spirituels, des enfants de Sem. Mais, Emmanuel Aulenga, biloko zo memela biso. Tozo comprendre te. Na kanisa choko memanzambe ya sika. Mais mika nzambe oto mesana na ye. Te. Jésus mais na lobi boeti. Ceux qui otangi awa ba bishop baza combien? Archibishop baza combien? Ba grand prêtre donc ba docteur baza combien, ba évangéliste baza combien, ba pasteur baza combien. Donc baza épelé, ba église ébélée. Mais rien ne change. Ni ko goûter na richesse en boka oya biso, ni ko sentir quand même ba institution assise pour le bien-être ya ba congolais. Tomatine ngomba, tozui même ba pasteur, zoa kasise ni yo pasteur au vanda ceux qui makambo ko bonga eloko mon côté. Donc ozomona te que ndenge papa nkuso alobaka
nzambe oyo abapaya ayokelaka biso te po ayokaka mpe monoko ya mboka na biso. Non, mingi baza kozwa ba instruction euti epai ya ba maître inspirateur na bango baza koya awa. Nana za chrétien na kati na bango. A commencer par la classe politique, puisque ba politicien nyonso ya mboka na biso. Baboya nzambe, c'est ça. Batu oyo soko baza kozwa na bango. Baboya nzambe, Eliezer. Politicien moko asalelaka nzambe awa azali te. Soko aza koloba nzambe na lokuta na motema na ye azali te. Kolobi ebele o bazo mibenga ba serviteurs ya nzambe, ce sont les satanistes. Oui, ndengolo. C'est quoi vraie église yango eza? Vraie église ekosalama na bato oyo bakolongwa na islamisme, balongwe na catholicisme, bakosala temple de l'éternel sur la terre pour son peuple. Baoyo nyonso bakimi esclavagisme spirituel bakoforme église moko. Vedi baza pe na tango ya kolanda ngai te. Ba mangomba wana bino bozana yango bo transformer yango puisque ezali mangomba moko ya esclavage spirituel. Ba mosquée bozana yango ezali bandaku ya esclavage spirituel. Il faut bo changer le moment. Ngonga yango yangoyo. Bakokende église moko église ezalaka na komo mususu na sima te. Église ezalaka na komo mususu na sima nango te. Nzambe to sengeli to sambela. Ezali kaka nzambe oyo Noé asengaki biso tozala ba esclave. Kaka nzambe wana ndesi to sengeli to senga po a délivrer biso na esclavage wana. Nzambe mususu azate. Emmanuel Aolenga oya lisusu na révélation ya fin du monde le 17 mai 2017. Oui. Ozo confirmer yango ou bien nzamba a changé? Nakoloba na yo boye. Nalobaki boye, peut-être yo change au bosani. Nalobaki le 17 mai 2017 tango Israël akokokisa 70 ans na mboka na ye, événement moko ekosalama. Jésus-Christ akoki koya te. Pourquoi? Puisque ebele na ba noir bazana no ba esclave bayebi ete. Puisque ba musulman oyo nyonso ba noir bayebi ete. Ba catholique oyo nyonso bayebi ete. Chapelet eza injure nako démontrer yango. Tasbih eza injure ba noir bayebi yango te. Bayebi yango te. Pourquoi? Basala ka ba recherche te. Yango nazo koloba Abdallah Mangala sortez de l'islamisme, c'est de l'esclavage spirituel. Abdul Madid sortez de l'esclavage. Et Madame Olive Lembe, sortez du catholicisme, c'est de l'esclavage spirituel. Et ça veut dire beaucoup bikati. Vous voyez, le catholicisme, c'est l'accomplissement de la parole de Noé, où Noé a dit, Cana, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Ô Éternel, habitez dans la tente de Sem, que Cana soit son esclave. Tous ces noirs qui partent en Arabie Saoudite, ce sont des esclaves. Mais ils ne le savent pas. Ce qui est grave, tu es un esclave, mais tu ne le sais pas. Mais ils ont trop. Et Belé Namoutou, ce qu'on a en Afrique de l'Ouest, 85% de l'Arabie Saoudite. Ce qu'on a en Afrique centrale, l'Union soit en Rome. Or que Bazako Kokisali Lobaya Noé, c'est Noé qui a dit Éternel, habitez dans la tente de Sem, que Cana soit son esclave. Donc il y a comme esclave. Nalobi yango pona nini? Puisque na Bible balongoli yango. Na Bible indépendance spirituelle ezalaki, mais bakanisa kiso balongoli nde ekosala nini? Bible lobaki avant la fin du temps. Okolongola loboko ya ndeko na yo likolo ya mupina yo. Soko tangi na Bible ezate balongoli yango. Orike Nzambe apesi kinga yango. Nzambe tango apesi kinga yango yango na yebisi 5 ans. Sortez du catholicisme, c'est de l'esclavage spirituel. Lisez Genèse 9 verset 25 à partir de 18. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué la Bible, Eliezer. La Bible ne m'appartient pas. Merci beaucoup. Nous avons une guitare dans une minute qui nous reste. Emmanuel Aolenga. Nasengi pe ba musicien. Nyonso travailler pour l'indépendance spirituelle de la peau noire. Aujourd'hui, le 3 octobre 2015, c'est la journée de joie. Ezaz mokolo kitoko pour na indépendance spirituelle ya peau noire. Merci, Emmanuel. Tikati nzamba yoka yo na mokolo na yo na pasi. Akililo lisungi lungwa nesika na ye na bule. Apesa likambo oyo motema na yo elingi. Abundilo bitumba lukula bundila mose.
abundilo bitumba lukula bundila Josue atokola soni na yo lokola botisa Sara nakonetola miso na nga bipa na nzambe kosunga na nga ekouta wapi ye Yesu Masia nakonetola miso na nga bipa na nzambe kosunga na nga ekouta na moto te Yesu Masia nakonetola miso na nga bipa na nzambe kosunga na nga ekouta na moto te l'Éternel yoka kolela na nga Yesu Masia bikisaka me na loboko ya seme bikisaka na loboko ya Yafete bikisaka me na boungu ya zi bikisaka me na loboko ya Yafete bikisaka me na loboko ya Rome bikisaka me na loboko ya Meke bikisaka me na loboko ya Meke bikisaka na loboko ya Yafete. Merci beaucoup Emmanuel Aoulenga pour ça au Qatar la guitare parce que là je me sentais un peu emporté parce que hein? Quelque part là Élisée, ouais. C'est maintenant la délivrance de la peau noire. Ce que tu es esclave, c'est ton problème, tu ne verras jamais Dieu. Mais c'est maintenant la délivrance de la peau noire avec un Voulouzi. Ils ont commencé à tricher. Ouais. Les gens de Kamba ont commencé à tricher. Ils vous disent les 25 mai, c'est l'ère Noël. Ouais. Or, si j'explique ça, vous allez vous étonner. D'où vient le mot Noël? Noël, ezalaki baromé, bazalaki coloniser Israël. Alors, tant que vous coloniser Israël, bakuti Israël nanzambe atatana bango Abraham, kombo na ye Elohim. Alors, comme bazalaki ba esclave, baromé balobi non à Elohim. Non à Elohim. Alors, on dit balobi non El. Nous, lorsque nous étions là-bas, bazalaki ko enseigner biso non El, non El. C'est non Elohim, non au Dieu des esclaves, puisque les Juifs étaient des esclaves des Israélites, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Boy, alors le mot Noël, Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Non, ce sont des mensonges crus. Puisque Jésus-Christ, ange ayaki koyebisa Jésus-Christ na 6e mois, Eliezer, que akobota, Marie akobota na 6e mois. Soko kamati papier, au sali calcul, Marie azwaki zemi à Jésus. C'est une révélation que je dis à tout le monde. Marie azalaka grosse à partir il y a le 16 juillet à Zuizem. Ce qu'on calcule du 16 juillet, on aboti na le 14 avril. Vous comprenez? Jésus-Christ abotami na le 14 avril. Vous comprenez? C'est pourquoi on l'appelle soleil du matin, soleil du soir. 6 h du soir, 6 h du matin. Vous comprenez? Ce n'est pas en décembre. Les esclavages moko somo Élysée. Ce qu'on a une guitare. Ils ont une puissance moko ezalaka na kati ya guitare. Na kati ya banzembo ya nzambe. C'est pourquoi banzembo na ngana bitaka nguli bandate. Bokozalaka na occasion, prochaine occasion, na koya na Eliezer na yembi kaka. Et comme on a suite na yango. Vous comprenez ngango ezali? Oyo tuzo koloba basali nyonso ya nzambe. Esengeli bo sala mo sala pour la délivrance ya peau noire. C'est le moment. Il faut que l'ongola batu nyonso oyo bazaba musulman bango nyonso. Un noir ne peut pas être musulman. C'est de l'esclavage spirituel. Bazoko ke negokufa na Arabie Saoudite pour rien. Voilà.